Ce qui spiritualité dans les alicolotés, c'est difficile, tu seras manipulé, au coup na poison. Donc, même si tu es escroc, ça la business na pasteur. Oh là. Donc, escroquerie, moi que pas pasteur, lukuta, muyibi, le koso ya mbongo, kindumba ya kosakanate. Pe bakabakate, ils sont kipides. Au comment on a pasteur azalba, jeep azalba, tout, mais adjoint na ye, oya landi, piéton, locataire, azo souffrir. Papa dit na bala zalaki boite. Tomi le sborne, ba ancien. Basala boite. Et ça difficile que ta pasteur mondimi azo kele la akabeli mondimi. Bon. Ah oui. Non, yonde yaka kabela yesili to bosuki on. Dala, na ba pasteur. Ba escronde bango. Na ba frère en Christ et surtout ba frère Abraham. Bon. Ah. Yahweh, Ozalina pour nous. Yahweh, Obongina lokumu. Yahweh, Obongina kingu. Yahweh, Yozali Zambi. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham. En tout cas, ndenge Bible na absolument tant aussi faut avoir confiance pas ensemble, il y a kotika yote. Ozala seko molongi ozala conformité na ekotato la foi ya nzambe na kasi na esika oyo pote ngakolola makolo na Belgique tiko ya esika oyo ezala koloko moko na kada kite na nzambe na ndula na ye adeplace ngati na komi na esika mpona kotato la gloire na ye oyo nga na moni na nzela ya second souffle na kasi na mema. Alléluia. Même le consi. Yes. Ah, non, continue. Rana zalaki kopela naza ba problème eza nango ezangaka te mais nazalaki na kopela naza kopela nazoyede eloko te nzoka nde nazalaki moto nasilaki koempoisonne epai nini naziaki poison nayebi te te nzambe na ngula na ye amonisaki nga na nzela ya prophétie nde naye koyebake nalie poison mpe basalisina na hôpital ndenge nyonso na mindele kuna na Belgique na mikanda yango awa. Alléluia. Yo ko poza mosi ya mondele. Na bana na mondele. Na la sabino alléluia. Alibaka papa témoigner nga bana ya. Na la sabino. Ezana mama moko na babikisi na Belgique. Abala mondele. Bakota bana pe ya mondele. Alléluia. Sino ayete. Dala ba preuve médicale yango. Alléluia. Nani moko aussi. Oyo tipoto. Yahweh. Oh, bah document est donné vraiment. Mais total maintenant c'est ça mais vous connaissez déjà que le document est aussi Belgique na minganga la mindele. Mais ba koki poisson te. Ba oui pour naie ici à bien aussi. Mais pas besoin ici comme on le parle. Peuple de Dieu, Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen. Dans de la gloire, il y a un homme pour un homme au cours, il y a peut-être 10 jours, dans 2 semaines, dans Koufa. Dans la vie de l'ensemble, dans la vie de l'ensemble, dans la salle de Koufa, Satan a assoir un galon. Alléluia. Satan a assoir un galon. Nzambe na ngai na mawana ye afreye nzela tina ndenge na ye kokutana na mosala na ye na nga moko na recherche na nzambe ndenge afungolaki nzela na nzela ya internet na nzambe akozala babondeli nyonso tu me nzambe aponzeli na mosala na ye alobi ye wana ifo kokutana na ye mpona maladi na yo. Amen, amen. basali na nzambe mosusu basambelaki mpo na ngai me nzambe
créé nzela te nakutana nayebaki yaka mokolo moko mais basambeli mpo na yo na obiki kaka te nabiki te elobi délivrance eka bokoko esimbi te monganga oyo ya mindele oyo to bakochange makila bazongisi mosusu me esimbi te baobi ya kobika te basala nzambe mpe mosusu basali babondeli me esimbi te nani mokonzi me nga nazali levendre naza na ngai grave te oyo aza grave ezali yesu nde alobi akutani na mosala nzambe na telefone mama sikoyo ndimi nini oka sikoyo nasili kobika naza bien mpona komona nga soki komonaki ngai quelque temps avant parce que nakutanaki na mosali na nzambe na téléphone simplement ezalaki na juillet donc juillet wana ti lelo changement emonani makasi parce que nazalaki mokutu moto nakondaki boye nakondaki lokola makapu nasilaki kotinda bafoto awa soki bamonisiki yango nazalaki lokola makapu nazalaki lokola motu te okononga nakoka sikoyo reprendre soki oyo makasi Amazon ebebisinga bafoi ebebisinga estomac ebebisinga vesiculière ebebisinga poumon ebebisinga rein na ngai ebibisinga baganglion kati na ngai baganglion etikalaki kaka esinga cœur mpoka nakende nzambe naloba na mawa na yo abikisi ngai yango yango yalobi te kati na etonga oyo oza na nzambe biko bakozoluka mosika koza koya awa parce eloko ya nzambe ezali kaka kozwa bango na moke te sivuple kozwa bango na moke te eloko makasi ezali kaka na esika oyo yango naza koexorte bino ete botikala fidele kati na etonga oyo kokomona nzambe akosala ya minene ata lelo te yobi ya kosala po nzambe biso akusaka te nzambe oyo ya solo akusa te aza na bomoi kati na mema nzambe wana asalaka qu'importe le temps qu'il faudra pour ça il faut que persister kozala na foi ya makasi na patience kozala na fruit de l'esprit ntango wana okomona emene oza kosala kati na bino alleluya sikoyo bato nyonso bazolanda eza bandeko baza na belgique eza na france na états-unis na australie na asie ezala partout oyo bazwi poisson baza na baproblème barein banini okoloba bango nini nayebisa bango ete baleka ata bakoyeba vraiment mosali na nzambe directement te baleka ata na etambo te tobengi internet bakobeta josue lokamba cout bakomona baprédication bakomona mabondeli na baepekaka de délivrance te base précipité balongwa basala te économie bafuta tike baya sur place ezaye à partir ya europe d'abord epuis bazwa bacompromis baya sur place mpona kokoma na esika bakobika lokama ya bikaki alleluya bana nzambe bakobika ndenge babikaki nzambe yabikisi mpo na libela na tete boye oyo nyonso kozolanda nga tosengi bino mbongo te soki osala action de grâce gloire à Dieu soki okabenga gloire à Dieu mama nasali bongo abana bongo eloko te ntango tobiki nde otimelinga ngaza mosali na nzambe balobi epai mbongo obimaka avant losambo nzambe aza wana te alors atako mosali na nzambe ntango namoni mosali na nzambe ozali na grâce ya nzambe koleka ngai aselinga mbongo na kotika ye tout de suite na kolandela ye te amen alleluya bana nzambe voilà lelo nzambe abikisi yo bafungoli nyonso ekangamaki ezala batémoignage mosusu abomi yango voilà nde momoni mama wana Voilà. aza na belgique abala mondele bato ya belgique je pense bayebi ye Ok. mais bampoisonnaka ye aza servante asambelaka ateyaka mais poison elie nzoto ti elongoli na basuki bani basoigne ndenge nyonso et perforé baestomac bani tututu donc il y avait désespoir oui. Mais ntango abengi tokutani donc abengi na téléphone kaka tobondeli nzambe abikisi ye et voilà c'est tout ye wana abiki mpe ayeti awa aye kotémoigner suki ezongi makambo tututu abiki. Wow. Ah, voilà, pour dire que Dieu a la capacité de tout faire. Amen. Ah, voilà. Voilà. Comment maintenir maintenant la spiritualité? D'abord, na salaki émission Oyo, Solingi, Hollandi, na Jojo Lokamba TV. Voilà. Parce que je ne veux plus reculer. Voilà. Voilà.
la délivrance. Donc, c'est-à-dire libérer les captifs. Libérer les captifs. Thème tozoloba. Mais tu continues la spiritualité. Bon. Parce que le monde spirituel est supérieur au monde physique. Voilà. Alors, pour réussir dans la vie, il faut réussir dans le monde spirituel. Dans la vie, on a facilité. Ok. Ceux qui réussissent dans le monde spirituel, c'est difficile de réussir dans le monde physique. Dans le monde physique, ceux qui sont faibles spirituellement, ils ont $100,000. Ils ont investir même dans le business. Parce que le monde spirituel est dans le monde physique. Ok. Voilà. Alors, il y a un monde qui est sur la spiritualité. Et puis, dans le déjà, que dans la spiritualité, il faut ça la nuance au matissa vie spirituelle. Très bien. Alors, déjà, dans le baki ba point, au mutesengela matissa vie spirituelle. Mais ce que ce qu'on matisse il faut garder l'équilibre spirituel. Pour ça, garder un côté, au quitter les choses. Il y a un monde qui pasteur rebelle, abanda qui bien, dit après un certain temps, par terre, à quand même que quand qui si à ça la qui on a ba miracle ça le soute, à ça le qui on a bani c'est cela. Donc à bungin parce que à maintenir à maintenir l'équilibre spirituel. OK. Voilà. Donc biso bato nzambe à salingolo parce que j'ai souffert dans la vie, mais le non souffrir souté. Mais la raison les choses na souffrance. Très bien. Mais comment qu'est-ce que j'ai fait pour garder l'équilibre spirituel nazalaka bien? Très bien. Voilà, c'est ça. Alors on doit dire aussi aux autres, parce que c'est un secret que j'ai gardé, mais Dieu m'a dit de parler. Peut-être je ne dirai pas tout. Voilà. Tu es commis en Australie, tu es commis au Canada, tu es commis aux États-Unis, tu es commis en Inde, tu es commis au Japon. Pasteur Nabiso, il y a Japon, ça fait 3 semaines à Zongi, tu es commis en France, tu es commis en Allemagne, même, oui. Tu es commis en Namibie et puis plusieurs autres pays. Donc, je vis comme dans un rêve, mais dans la réalité. Ok. Parce que j'ai fait tout pour monter l'équilibre spirituel et garder l'équilibre spirituel. Donc, ce qui est, il y a chrétien, tu vas souffrir. Tu auras les hauts et les bas. Les locaux, le botelemi. Aux Zimbabwe, le bipou par terre. Et puis après, on remonte les choses. Mais on va vivre bon pendant combien de temps? Tu risquerais de mourir. C'est ça. Et la promesse, c'est au monde pété. Voilà, parce que les diables. Nathan, Apocalypse chapitre 12. Voilà. Voilà, on va verset. Voilà. Apocalypse chapitre 12. Voilà. Bon, tant que banaka na verset 10. Bon, 7 au Kiti, pour tu vas comprendre. Voilà. Apocalypse chapitre 12. Ouais. Na banana 7. Banana 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Ok, tanga 10 ici. Na 10. Ouais. Balobi. Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, oui. Maintenant le salut est arrivé. Oui. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Ok. Oui. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Oui, et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Oui. Ok, continue. Voilà. Malheur à la terre et à la mer. Oui, ok. Continue, place malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et la mer. Oui. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ok, Sukawana. Oyoki, comme nous avons solo. Abi bateau bazan à ciel, au bazan à l'eau là-bas c'est là. Voilà. Mais malheur à la terre et aux habitants de la terre. Parce que le diable est descendu et animé d'une grande colère. Abi mawande na biso. Mais ce qu'il faut au salon au match spiritualité non, sinon qui sera la proie pour le diable. Très bien. Bon que l'on basse et qu'on joyeux. Bon que l'on malade et qu'on joyeux. Bah qu'on attaquer et qu'on joyeux. Mais nous avons salanga grâce que banda na banda musala ti le long na zona na attaque. Et ça t'es batakangate batakame bakokakate. Non, vimba na koki koyebisa yo, na koki koyebisa yo même bato. OK, ba pasteur na ba col pastoral, ba kene ko kotela nganga. Pasteur. Ba pasteur. Mais kuna nganga lobi non, ba 5 bango $200 ba pesi. Ba travailler pardon, mono akoma musika. Donc ngako na niveau nete. Tala mutu, o auto kufa kutu. Oh, ba kene pa na. Te mutu. Nganga. Donc c'est-à-dire non kokete mono un mois ebela obela liboma. Pour niveau komi, ngako na koma pembe nete.
Ah oui, ça me dit dingwe. Siko ba yone mutolobi. C'est dingwe. Siko yo ba zongi ole ke ba ka soni ba pasteur. Ba yo ba moni magicien to tikutu kuna. To spécie de $100 lobby mwana akoma musika. Donc boki maye. Wow. So ita oli ali abino. Siko oli ka soni susu. Aketie pa na mama moko na bondela po na mona na ye abando botate. Nde abuti na wenza kapela ateka mbisha mai. Hein? Comme les nadine. Là on attend quoi. Voilà. Siko akepa mama na bango. Abi yo okoma usambela kuna. Moto ndo kimunene asoma nganga kutu. Ndatne ko sakana te. Tala tuti pa na mutu boye. To pesi mbongo mec a travailler boye. Abi aza musika kutu ya kokete. Bo benga na ya aya po ya pa na binote. Bo tala niveau on comprend. Maman a dit lichette abi ko sakala ngata na ko papa ya lichette. Encore maman nga mungala. Bon. Voilà, c'est la même chose qu'ici, on disait à Jésus. Voilà. Que, non, Aza magicien, mais avec l'obinin. Aza la magicien. Aza la magicien, Ngana Zalaki malade, abonné pour l'angai. Nabiki. Donc, pour ça, Nabika. Mais il est super à l'obaki. Il était à mon bésu, Basali Bongo. Voilà, la même chose, on va aussi nous qualifier de telles choses. Mais il y a poison. Poison 8 fois. Na famille, il y a acide coup na biloko. 4 fois. Bon. Bah, c'est la kena kuya na kufa. Na famille. Et l'autre côté. Et on m'a chassé de la famille. On m'avait chassé. Et puis, na église, 4 fois. Ok, et perforé, ni est touché barin. Na quel hôpital. J'ai des résultats. Bon, vous voyez bien, gros. Oui. Ok, na quel hôpital, non. Et c'est perforé estomac et BBC barin là kaoyo ou on met kafri d'ici ou n na zongi na bizambe oh si qu'on a salani ba bisanga bi obonde la pona bata poison poni ozo o mi bondele lité ndé conscience zongi kon oh na soka tali kanisité na mi bondele la ngapo ko na zuka huile d'olive na bondeli na meli pongi et jungai on a la kate pendant 21 jours pas seleki tant on a lali na la mukabo il n'y a rien. Dans un hôpital, trace mon côté. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu m'a guéri. Là, c'est Dieu. Voilà. Et il y a un moment où maman paye à poison. Na poto. Si vous avez salaman qui on a un poto. Bon. Aza mosia mundele. Babota, aza na ba moyen. Mais on a tout fait. Rien. Mais il y a un témoin. Wow. Pour dire que la spiritualité, yo lukande yango. Mais le contraire avec des jeunes pasteurs et des prophètes. Limité par-ci par-là. Bango ça la qui on a. Bango lukane mbongo ba monner na voiture, ba monner boy. Mais en oubliant que la spiritualité. Ça concerne tout le monde, même dans le monde des politiques. Ce qui spiritualité dans les alicolotés, et ça difficile, tu seras manipulé. Au coup na poison. Mais on le voit que je suis là comme c'est vrai que tu l'as non. Même attends ndambuya komata. Attends moi des ça ça na mi baleka. Pour o matata muki. Maintenant, si tu aussi ces missions, mais dis-moi. Bon, ok, ça va. Parce que ils demandent une nouvelle tendance. Oui, c'est Ngelipe, Bananzambe, Bazwango. Mais ici, l'intégralité n'a joué le camp. Mais pour faire monter la spiritualité. Et c'est un cas, Nin. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14 à 16. 1 Pierre. Il y a encore temps, hein. Je vais lire un peu vite. 1 Pierre chapitre 1er, verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque c'est lui qui vous a appelé le saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Voilà. Condition ne vous conformez pas aux convoitises. Nous ne sommes pas du monde. Bien que nous habitons de ce monde, mais pour ça, il y a un autre. Et Kobo, Lukuta. Au moins, le pasteur Azot, il y a une émission, il y a un témoignage à Lukuta. Mais
Jean chapitre 8, verset 44. Ah, les sous-sous. Ah bon, ça va. Et le Bible, parce que je peux même réciter. Jean chapitre 8, verset 44, vous avez comme père le diable. Ok. Il a été menteur dès le commencement. Et c'est lui le père du mensonge. Ok. Bon, il y a ce qu'on a pasteur, le kuta. Le koso yambongo. Et le koso kumaba. Très bien. N'a raconté à plusieurs pasteurs, j'aimerais mieux vivre. Et je vis mieux avec des prêtres catholiques qu'avec des pasteurs. Pardon? Je reprends. Na monaka. Na vivre bien ndena ba sango qui na ba pasteur. Oh, ba escroc. Donc même si que ba escroc, ça la business na pasteur. Oh là. Donc escroquerie mo que pas ba pasteur, lukuta, muyibi, le koso ya mbongo, kindumba ya kosakana te. Donc makomabe kisi, occultisme, nini tout, cabal juif et consort tout. Et ça difficile ko ta sango contre na cabal juif. Ah oui hein. Mais je comprends pas. Naza na musala nzambe. Oui. Mais na bato basala na bemingi, na escroquerie comme ça, ce sont les pasteurs. Peu ba kabarate ils sont cupides. Au comment na pasteur zalba jeep azan ni tout mais adjoint na ye o yalandi. Piéton locataire azo souffrir. Yo za preuve oyebi. Ngana za pasteur. Oui. Moi mutu kezali. Berger o yalandi ngaza na ngoto te. Azana ngo. Siko. Après ndako mnene kitoko. Voilà. Pour dire que Azak se retrouver. Oui. Mais pourquoi pasteur voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même, il y a peu chrétien, il faut ça la bongo. Ou éviter. Ils défendent même la boisson. Massanga, bon, défendent même Massanga. Mais auparavant, tes papa dit na-bas la zalaki bouete. Tomino Sborne, bah, ancien. Bazala bouete. Bazai assidu na prière. Ils partageaient, ils aidaient les gens. Donc, on nous l'a nem te sali batubo. Et ça difficile que tu as pasteur. Mondimi azo kele la akabeli mondimi bon ah oui non yonde yaka kabela yesili tubosuki wana ata oleli ata ozangi nzamba pambola yo mais non la Bible ne recommande pas comme ça na Jacques chapitre 2 elobini elobi ke soki mutazana nzala aze yo pour le faire OK malamu nzamba zala non si tu as le nécessaire à lui donner pesa ye yango OK hein donc nauti ko bon moyena loba ezate s'il vous plaît puisque nalinga ko loba action onga nazo salate tika misala nzambe moka futanga amen pour le boka mbali soki pesi ya mwasi et baté donc il faut éviter les convoitises charnel auto zalaki na tangu zalaki ba pagano mais ce que tangu tu es pas na nzambe il faut to la kisake to sambelaka il faut to la kisake to zaya nzambe voilà c'est correct. Autre chose, une vie de prière intense. Ok. Nabi soki ozongi na José Lokamba TV na enseignement ya comment prier, ndé okolia o découvrir yango. Ya on azongi sabato. Il faut prier vraiment. Et pas n'importe quelle prière. Tout le monde prie. On peut prier 30 minutes, 40 minutes comme ça suffit. Ça ne suffit pas. Prière na zoloba, gloire au Seigneur, na fongoli moi parenthèse. Luc chapitre 6 verset 12. Voilà. Luc yo comme boya ba verset mais l'Asie. Oh l'Asie. Luc chapitre combien? 6 verset 12. Voilà, 6 verset 12. J'ai le nom du Seigneur. Amen. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Ok, merci beaucoup. Asalaini. Boutou Mobimba. Yakusani. Yabondela. Yamomoni qui a qui même comme ça Pierre. Vous dormez. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Omoni. Et moi j'avais pris la décision parce que tant on a souffert, on a fait on a bis et consort. J'étais l'objet de moquerie pour tout le monde. Ouais. Alors je me suis donné quand nous sommes bibelinga après ça instruction dans pesa. Peut-être aussi ça nous sauter. Ndé na respectant. Ngai na zoaki option wana. Si on a bandé prière 0h puis 5h. 0h puis 5h. Si on a 4h avant c'est 4h. Tous les jours j'ai payé les prix. Ndé na yekomo na makambe fungwami tango fungwami pouf ici. Wow. Et je fais tout pour garder l'équilibre spirituel. Comment on nécessité, mais comment garder l'équilibre spirituel. C'est-à-dire marcher dans la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 17. Voilà. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 17. Pardon. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 17. 14 à 17. Ouais. J'ai le nom du Seigneur.
Rechercher la paix avec tous. Ah, luka kimia na mutu nyonso. Et la sanctification. Et luka sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oyok. Ceux qui continuent koyoka ke rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nous ne se prive de la grâce de Dieu. Voilà. Nous sommes au temps de la grâce, mais nous sommes se priver de la grâce à cause de la médiocrité à conduite na bango. OK. On zamba bito luka kimia. Brad, okuta na église, sero na baloba na kate. Bon, ba samela l'église moko. Bozana lupangu moko. Oyo na oyo ba pesa na tata bonjour. Lika mpe ba weleli, kalika moka simple, tamusu ya bana. Mais vous devez arranger. S'il y a un problème, arrangez. Vous êtes des chrétiens. Namusala est conscient donc koina, kofinga, donc c'est-à-dire bato bazon mbroué mais au moins oh basambela. Très bien. Oh c'est pas bon. Zamba lingi ngote. Eko kitisa spiritualité na yo. Très bien. Okomi fouti. OK. Bako meka yo et simba. Ba bloquer yo et consort. Tu ne vas pas évoluer. Autre chose pour garder l'équilibre, il faut méditer la parole de Dieu. OK. Lilo banzambe yango. Mais ebele basomba mesh asomba ketch asomba lamba kabelo ainsi mais bible et bandi na ba $5 o eza nango $70 o na nango mais sikoyo pour no bimisa kaka $5 osomba bible c'est tout un problème bamsusu baza nango mais batanga kango te. Or Josué chapitre 1er verset 8 à 9 voilà oui que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Très bien. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc, au moins, on a un succès. Mais, tu vas faire au moins un succès. Bon. Au moins, réussite. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu vas faire. Sans méditer. Sans méditer. Mais de l'univers alternatif. Autant tous les jours. Le roi sincère, est-ce autant la Bible tous les jours. Mais succès, ça. Tu vas respecter ma kambo banganga qui se mope bango. Bon. Kenganga ke panganga pese likasa tia na lolemo oyo tia na poche so lobi kaka bato boyoka pourquoi na ndeko pesa ka mukongo et voilà et puis bato boto sango mais puis la sacrifice ya usakana te mais ya nzambe za ofele yango pour la mutato ça et comme problème. Et moi je médite tous les jours na méditer Bible de Genèse à l'Apocalypse exactement nini na plusieurs fois siko na bandi sous aussi cette Bible nyonso de Genèse à l'Apocalypse. Vous comprenez? Il a un prix à payer. Les lorsqu'on a vu succès, il y a bon, Azana Kisi, Nana Kisi. On dit maintenant. On dit Nana Kisi. Oui, l'équipe a Kisi Nyons. Bon. Voilà. Autre, comment garder l'équilibre spirituel? Avoir une vie de prière intense. C'est-à-dire, si on ressemble le mouquet, et c'est la 2h40 minutes. Au tien temps. Mais oui, qu'est-ce qu'on a là-bas? Il y a le micro pédant semble à 1 heure de temps par jour. Non. On met la coche encore à molimo, on a la forte. Yoba, la nourriture que nous mangeons. Et puis ça biso makasi. Mais ce que moi na liaka bien tata mukolo liaka bien té. Yoba bien que aux amakasi dans autres. Très bien. Hein? Bon, la spiritualité, il faut manger. OK. Qu'est-ce qu'on mange? La parole, qu'est-ce qu'on mange? La prière. Mais ezana 10%, il y a 24 heures. C'est 2h40 minutes. On a tous 10%. Les jours. Et tous les jours. Bon, on a un héros. Au-delà, ndenge na pesi verset et puis les autres. Josué a osambela fukama osambela banatongo tipoko. Bon, mutamo yo sakana. Et puis autre chose. Bon, voilà, c'est-à-dire une vie de prière intense et assidue. Si tu es fatigué, oko kabola yango. Les athées aux obligés ça la 2h40 mbala moko, non? Oui. Oko ça la 1h20 minutes la nuit, 1h20 minutes la journée. OK. Oko ici 2h40. OK. Donc, ce que bando ça la bongo commande. Donc, au Kozala, l'équilibre spirituel. C'est-à-dire, au Tambola, magicien, tu as talibé. Alors, si on continue à l'oupango, nous avons zali tonine. En tout cas, il faut qu'il maille. OK. Au côté de Wanati. Voilà. Voilà. Yango Monique, Motsazando, Azafo Pasteur, Tony Olingangate. Tolingapengate. Partout, jusqu'à Naleka. Et puis, comment. Bon, na koti na lupango pendant que foute là batu bakota kana ba maka pauvre et comme ça na habité na koti na ju possession ya lupango et sili na lali lobi na tongo bagarre ya papa lupango na mama lupango ya kosakana te o bitumba ti papa lupanga bwaki mosi libanda bwaki na ba valise na point yoka makam bon
sikoyo napekisi moi ça kepa na bango nga sikoyo na fani na 12 heures na concentré na prière donc na confier mutaye na porte pasteur oh problème azolenga bi na kokufa nini ouais moi soazandoki oh bomba ngai azana na ki seza wakenda ki se pas zombie et musu tozaki na ngola poto so lupango oh et ça nini qu'est-ce que oh namoni mutu na lali namoni elongia mutu et bimi mbala moko boye tire pembe na nga wu na simiso na kasi na ndoto mais deuxième fois yepela boye wu na gangi kisikoyo na ndako bimisa bakisi kasi abimisi bakisi apesinga na tumbi yango esili na teyeti esili na bondeli pona lobi na ke tie pa na mwasi apesinga adresse na ke vosa mobala kisi kuta vato za diamant tokena na mbujimai yeba teki azwaka baziba église ba twasamba ya mandefu kovo papa na sali cérémonie azwi soso ya pembe ya mobimba yo yazo ningana o yazo tambola bakundie na kati ya balabala na moi et puis azwi singa rouge apesi singa ngoyo atie mbongo ya ba oh kala wana zayi oka ya biso ya franc congolais mais za ya billet ya nini ba 100 francs oui 50 francs voilà akangi na singa routi atie akangi na lukete nde tokene Angola tozi mbongo tozi diamant ta singa ngutu yango ngamu na bomba kango moi ça fait mobile mobile ateki moi si na tumba ngosili na ozongisa bango kimia koti vous comprenez mais wana lupango na mutu so koti riche ou ma pauvre mais ngana koti nyonsa mabe longwe ba komi kutu ko sambele consort et puis na bimiti le lonza ma changer vinanga pona ko lobake yango Bible les va tous les qui fouleront le plan Josué chapitre 1er verset 3 voilà totalement. Tous les qui fouleront le plan de vos pieds je vous donne en possession amen si tu gardes l'équilibre spirituel Josué chapitre 1er tanga verset 2 Josué chapitre 1er tanga 1 à 3 Josué 1 oui chapitre 1er verset 1 à 3 après la mort de Moïse oui serviteur de l'Éternel l'Éternel dit à Josué fils de Nun serviteur de Moïse Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Je l'ai dit à Moïse. Nous avons cette supériorité. Il faut nous avoir na Cana, na terre promise. C'est-à-dire, ndenge tozali boye, yope olia lokola mutu nyonso, olata lokola mutu nyonso. On roule peu le col en moutinios. Bon. Mais Dieu nous a facilité. Mais les gens n'arrivent pas à respecter les instructions divines. Parce que quand Christ m'avait à Paris, il m'avait dit ceci. Josué, mon fils, ce monde est régi par des lois et des principes. Voilà. Donc l'homme doit respecter et vivre les miracles. Il me tenait à l'oreille en me disant, retiens ce que je te dis. Les chrétiens sont les plus négligents du monde par rapport à d'autres religions. Mais toi, ne sois pas négligent. Et dis à tes frères et sœurs partout dans le monde de ne pas être négligents. On attire, on pratique. Cela a changé ma vie. On comprend ce que très bien. Voilà. Makamakotonga, nazala kunate. Mon pasteur Salimabe est alingate. D'ailleurs, si on apprend le pasteur Salimabe, na kufukama, na soutenir la prière. Oh ben escroqué. Mais ce que escroqué nga omi lokiti. Na funda piote, na funda muzimalité. Oui. Kasi non toloba ba frère dala na binda ba pasteur ba escronde bango na ba frère en Christ et surtout ba frère Abraham bon kasi ndeko na fingi mutu te na ba vérité na ba frère ba escroquant ba frère Abraham oh bien me boya na ba sœur cravate comme ba sœur Abraham de baba ensemble mais ba frère Abraham 80% baba ensemble oh na kangi parenthèse. Pour la kolobake, comment garder l'équilibre spirituel? Il y a en tension avec la distraction. Ok. Diable a rusé. A utilisé un biloko bicho tozanango. Au moment où tu as la novelas, a sali 2 heures du temps, 3 heures du temps la TV. TikTok, a simbi téléphone na Facebook, TikTok, WhatsApp et consort. Ti ta musuba 1 heure 2 heures. A lembi, assemblée koute alali. On comprend ce que et cette distraction moko ya kosakanate, tu seras bloqué spirituellement. Mais au moins physiquement, vie ezo simbate. Au salabo et simbite.
Olingo voyager, batmilo visa. Olingo boy, esimbité. On t'a qui bongo, esimbité. Il fallait aux bongo autant, mais esimbité. Donc, c'est-à-dire, au kutani na makambo, ok, esimbate. Ou tu commences bien les choses, esimbi. Mais après certain temps, partez. Ok. Parce que, aux ana distraction. Très bien. Tu comprends? Très bien. Oh, WhatsApp c'est bon. Facebook c'est bon. Ainsi de suite. TikTok. Mais il n'y a pas qu'on contrôler. Voilà. Il y a un temps pour tout. Au tali, et oui, et si, il y a prier et ça. Papa, en tout cas, on a un peu de fond à 14. Pour moi, le métier. Mais il y a tout quelque chose sur la photo aussi. Avant tout, ça témoignage à mi balé. Est-ce que parmi l'équilibre, et ça, tu me souviens que ça me l'a été. Mais il y a offrande Nadim à Zang Saté dans l'église. Donc, les biens matériels. Voilà. Il y a Ayemine au Sambelate, il y a Rara Nadim. Ok. Au moins, ce que l'on a est décanté situation côté finance. Ok. On ne peut pas m'olama. Mais, et où me la tête, tant que spiritualité et quoi qu'on contrôle, parce que n'a tout qu'on le baquet, mon yib est dans la spiritualité et l'équipe mouille physique. Au moins, les abos, au compte de la tam sous une année, bah yibio téléphone, bah yibio pelo côté. Mais la spiritualité, bah yibio. Ok. Et ce qui va yibio l'eau qu'on a la spiritualité, physiquement et s'il. Il y a plusieurs personnes qui ont une étoile dans la spiritualité. Il y a yibio l'autre côté. Si on boit physiquement, il y a un moment où tu as la caca, si on a comme un bon, tu as mis sur mine et baillé. Au moment tu as comme un pouvoir, il faut aller boire pour protéger le consort. Et oui, assemblée la raté, à Zui. Vous comprenez? Comment un ministre, comment un président de la République, comment un bon femme d'affaires, homme d'affaires au monde, ils viendront te proposer. Ah oui. Voilà. Mais si on prend un chrétien, tu crois que non, il faut boire. Mais on m'a ça, vie de prière, on a pas ça condition, c'est tout ça. Ba ko li susu te lokola maman boko ba ko benga azanando na frère mususu abane ka na $20. Mais je te dis, à souffrir ta chauffeur à taxi. $20. À souffrir à mécanique surtout mais à sambelaka. Na église boka munene na kotanga kombote. Après ça ka 10 me consort mais à comme na bana 8 na moisi. 4 yena moisi 4 oya senta libanda. Mais à sangisi bango nyos. Bon futela ndako chambre salon. Chambre salon na bana 8. Oh. Taxi yango ya yepete ekufa lelo ekufi lobito a souffrir. To kutani. Na moni tango to sambela nga na kangi miso na mona frère a mata avion à lati veste a pumbwe a zongi. Soki faut prophète alobani. Frère Zana Kindoki. Nzoka Kindoki te. Na tout nizambe qu'est-ce qui se passe? Abi c'est un homme d'affaires. Après puis on a bengi on a bi yoza homme d'affaires. Au sala nani. Ah papa tika. Na taxi men kutu kimbamba la taxi ngo fandi libana. Ngabite wana musala note. Musala no ezali homme d'affaires abi papa na meka na kende kisangani. Ezela mai. Esimbate. Na kende ti Angola. Esimbate. Bandundu kutu kolobate. Ba Congo kosoma nyonso sengeli mais papa rien. Na koma nga chauffeur. Ngabite. Yo homme d'affaires ni réussir. Musala eza yote. Sinon tu vas survivre. Ça va papa. Mais naza attendre l'autre côté. Ngabi bosser na bon de la pona tika kindumba bino ba chauffeur masangana makaya tika yango tumba ko tiaka na zolo na tika pe yango parce que nzamba linga ngote bon banda siko ko sambela na pese ndenge asala asali prière ici na bisiko banoka ngisa mbongo ata muke abanoka ngisa tititi azui $20 aye ngabi oke sala to bondeli abandi awa na Kinshasa na $20 lelo asumi lupango na rigini azana magasin na ville na magasin na boma. Wow. Aokenda zozonga. Tokutani na ngana kiti na telema inare. Non maka Jeep à Mercedes pas été le muta kiti yo. Pasteur. Oh, na tele oh, ça va. To yambani obi na ko tiko te tokena ndako. Boke sindo. Ti na ndako. Yo enveloppe. Ouais, comme la bonne à ce qu'on met. 10. T'es à Zaka na 8 ans. Ah bah c'était. Ah bah c'était. On est arrivé à la fin papa. Voilà pour dire que nous sommes là pour vous aider. Et il y a encore d'autres choses que je n'ai pas parlé. Comment garder l'équilibre spirituel. Voilà. Mais je dis qu'il y a un vol spirituel au Baïba chance. Ok. Il y a un monde qui mususu et simba kate na vie na ye. Nzoka Baïba ye. Na basine, il aura un peu te lobé. Oui. Et puis tu as tapé la guerre des esprits. Comme ça tu déclenché guerre. Bitumba molimo. Bitumba, la guerre des esprits.
Alors, yo, au région de Mamoula, il y a un combat spirituel. Le combat spirituel, ils sont bibliques. Ils sont même. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. La guerre des esprits, c'est tous les jours. À chaque instant, guerre des esprits, ok. Ceux qui ont échoué ici, ceux qui ont échoué ici. Mais il y a la façon, on a vu ça, comment réparer, comment se ressourcer pour avoir la guerre, pour remporter la victoire. Voilà, merci beaucoup. Tu as un témoignage au Yande Konabiso. Yé Azawa Pindeko. Il y a Zalina Kinshasa. Il y a une église côté. Oui, Yande Konanga Mouloba. Voilà. Aoutaki intérieur à Yawa. Et ainsi de suite. Mais il avait, ça ne va pas. Ok. Mais Tobondeli. Nzamba sali miracle yango yo témoigner. Voilà, tout l'andango mais la ngena pesa. Azape na deuxième témoignage ya Moussala. Azupe Moussala, balongola ke na Moussala sans motif. Voilà. On va créer ma promesse sans motif. Aïe. Quand la prière, mundele yeboko. Babengi abani Moussala. Suivons et on va, je pense, finir après ces témoignages. Oui, les alliés, église même, c'est comme souffler et souffler, quatre nabana nazaré. Il y a d'autres alliés na frère Nabiso, frère, comme on a dit, frère Jackson. Frère Jackson. Frère Jackson. Oui. Comment dire? Na wanga pour la côté mission de Moïse. Ok. Bon, frère Jackson. Na comprendre ce qu'on a un deux fois. Ok. Alléluia, ben ensemble. La tangi, Congo na côté Fanyana, na met deux fois. Tu peux écouter mais ça va salir ne pas frère Jackson. Bon, tout d'abord, Bolivie, ça a pour la lingala, la naïs, la complication. Ce qui tu nous vas, l'autre tu nous vas, comment vous faites? Amen, amen. Nani mokozi? Moi, il voulait ça. Fais Nico. Allô. Amen, l'église. Amen, l'église. Même, je lui dis ça, mais la bonne, on peut témoigner pour ne pas le voir. Nazana c'est un mingi pour la votation de l'émotion bateau. Walon bon qui est déjà animé pour tout le monde témoigner. C'est là, non, excuse. Il va dans vos oreilles. Bon, Mathieu. Vous j'ai déjà animé. Est-ce que mi témoigner qu'on a animé tout le monde témoigner, ma témoignage pour pas le voir, témoigner. Neko abale komitu na boy. Est-ce que ngai pe akoko tanto la témoignage de l'émotion bateau n'est pas ton tato là. Même pour son maman comme ça, Bundonda, pasteur Josué, Ndeko o moni afandaki abale kolanda évangéliste Josué denga bana hotel. Pour nous donner la radio, abana obale kaka na radio. Isangu yo sudi bajiji uisha mbungela ni kala ndoda jola mukashani. Même les poutelles je dis yanzambi diba. Yekolonyo sutango berger Josué bana hotel ya bana ola msame mwasi na ye balandaka bayoka kamateya. Nanzela évangéliste Josué. Kachichi tuma je kumumanya ni katu tuma je kutu inangana nenda to. Banda yoka ye na mateya batikala komanda boye tepe bayibana pete. Nakalo kudonda adresse ku radio même ku kele ba kujenze kwa Afrika tini mwabuji. Amiselisa ki abandaki na radio a sur référence to adresse église nda salaka nyonso akoma a. Bina pampu walu kupuntonda mumuchima mwa bikola meneme. Lokole ya sekena likambo banda kutomate na motema makasi ni. Tungeza mujimu mu kompani wa ba Egyptien wa malo anjila njiru azusala musala na kompani ya ba Egyptien musala ya nzela. Kadi mwenza ni batoka mujimu bijumu bitoko bitano. Asala ba mindelo na Egyptien musala pendant 5 ans. Banila kubandundu ti mwaluko bukutu maka bijumu. Banga na bandundu kuna ti ba kotira bango awa. Tubana ngakonswe kubikola menemen. Balinga kaina kasi na ba mindelo wa. Aji njumulo kumuna bobu kibambi jimemo mushalo kubandundu bobu kumbi ila kumutogo wanyika yende ndogo noyo. Mondelo basala kana ye atikale ndeko atikale na bandu. Mondelo nande abense kwa ya awa na Kinshasa na yaki. Panga fili kunweku wampe shimujumu wa kwenza njila mko wa kwa interface kote wa munga funa kwa kana. Tangu ya komi awa pese marché ko sana zela kona kote interface kote ya munga full. Je me demande pendant 2 ou 3 semaines, même quand je suis allé là au Walu, quand vous venez dans le bateau, vous avez une machine, une chambre auto, vous avez une macasse. Ah, à cela qui nous sala, à ce qui se doit en dengue et pesa maquer. Donc, ceux qui ne comprennent pas, aux ingénieurs.
Bon, topographe. Ah, topographe. Ok. Pinjeo, akalokumuna, kaji, mutokwani ubuhetangana naye. Ukaji urone, utombe swanu umune presence swani. Faut amfikile chichi, abanga ukukeba naye mabilumbu bitabo. Siko yoka. Mundelo abenseke ya tingana na bandondo, aye apona mundele. Et comme moi, Nicolas Moni, Mundela, so c'est le sous na yete, so ka Moni, Mundela, yoki kanda, moi, va sur la barre, mais ça Kaji, ndomu jindani mbo, chichi sangana shani, muta yela to. Même mwesha, mwela moi, bigayela ni nyema, mweskive, wan yeyo mumun. Nyuma muja au jumuluile, ankwani, kikaju fetangana naye. Siko, akono kena musala na pass. Alabisuki na kene na Moni Mundele, akono kena kaka Moni kaka pese mota devia abata, misuki ke ba tala ni vraiment farafar, akomona kaka Mundela lingi yete. Même kubangu ya kuila munda. Abadi komilo kene na samo tema. Même kaji nzambi wani, mujumwe uchelo muke kakubuanga tu. Abi nzambe muselo na lokia na kisite. Tumu veta anwe wanga yeba mumpesha kumilo mbuyani. Na so muselo na losambo na lokia mko mutopesa nga. Kajidelo mukaji bikaji batoka babutana kaba chibana kabije kwa. Lelo muselo ko ba minelo baba lo lenganga ba so linga lisusu ngaite. Mema kuloyela mukajani kubanga kumwebeshi. Abandi ko tuna siko masina yi. Chilumbu kai chinkaji nyokumujumu katuchitwetane ni mutoka. Ebandi ne ni biso sami bale na ndako toka na musala mundele ngale lisusu ngaite siko ezani mukajani. Kato ena bamanya kwa tulonga mzali. Masina ya ebiseke tosambela na ebi nangali kamuteme tosambe. Jiko abujituku njimu vanu mutoka ujulo dunga bileni atu twakula bibi geleni twanji kunu hata bonso kumujumu nituno kuno bibulu na chakati. Monele aya benye lisusu ebiseke omandenge zabo mikoloyo tozobenga na bino nyonso tu boken. Na sima toyo obenga lisusu boye. Diba di dunga bilaji mukajani ubumushara bugandu memo mubigila uchijine mwa mfutanzo bu mwa mukajani ufika mumvo toko ngambila to njinu hata boss tangu mondela solo bwana wasina ya otiko ya na bandu akomya wasale sanza moko ba otiko futela ndako siko kwa yeke mbongo ya musala nego bana kusunganda siko mondela biseke biso tozobe ngala bino siko akosuka ndenge ni jisangana mabutambu nao kubyanza nao mufuka karanti kanzuku nao ya mbongo ezake na maboko ya mwana afuta kinda azoze la sala musala bafuta mbongo mususu memundela bi plication tozobenga na bi siko yoka anga munina ku ntedeja pasteur wanye uyisha ku radio memo mutedeja ti moyo wa nyukono kuntuna nito nya ngeze fo tuilana ko ni pasteur ya watambo avandi na pasi wana ya babenganye na musala na landi sikoyo evangeliste Joshua zote na radio na sali nyonso bitelo kona na moni pasteur pona la ndatina koma bisika sali na yeba na ye na teseka na ngai peut-être na ko solution ça betu mvungo mboka muntu wa mubigele ni somba makuta mema kufuta transport batulula murombo wanga be ngendelo makasitinu wa be aller retour vulika mituta mwinjila njisangana memubwela muluta tuluntu chika bili mumanye ni ndio wakubwela alabi koya pene église boya kutana na evangeliste Joshua azana mbongo ya transporter longona kimwenza kuna ti makoloti rompwenga siwole mso ayeba mbule sono kela ye azana loko bota azana shorte atamboli suma makoloti asongi na sambulu haji ndo mfika mwabeo pasero mwikala kadibwa memo kutuilana ne bunyi bwa bantu mwane tujugu sécurité kunto muna chiyuko marama ni tutulana pasteur jitu kuja kumpana mema kuhingana chimuna ni pasteur kutulana ni ba pasteur na ba kwa wata ni go tutulana kadikuwa mema kumuna présence wa papa Josué ngakende plus de 2 fois chiyintulana nene alobi abanako ya ao ayel makolokona koma avuta na berger Josué moye zata kuti batu bazaibele le mususu na programme ndenge bachaka mutu na ordre soye zero besoin na ye azomona moye bakuta na ezate azubana ko kuta na ba serviteur mususu mais soit na ye zeke bakuta na berger Josué ndenge na ndenge na télévision mais pas ces zaki po bakuta jiko abulito kumema kujira kujinzambi bukona mema zambi wani enzera kumushinzu ufika kumpilana goko ni mwanjao njimu mfano kuji njindo mwina mujisambile uyishi ndonda maisha kadibwa kutuilana nenda muleja kakai
alobi nzambe songa ngai mbala oyo nayoka mosala nzambe azoteka na télévision leo so na ye azoteya awa me mpo tokutana naye biso mibale boye pasi me yamba losonga ngai nakutana naye mema kulokutuilana ni pasteur wanyeyo nde aye kokutana sikoyo na pasteur na ye mema kumulesha kakani nde atanisaki eka na ye wangambili bwanito ndaku ulomba nzambi wenze de jour wa jeune mulumi mwemu ulotuilana na njalumi atisa fois nde sikoyo berger Josué Lukamba ayiseke lokola tokutana kende sala jeune ya 2 jours na sema na jeune ya 2 jours ozonga sikoyo tokutana mema kuyinga fajiunge umpesha devoir wa mema kwenza milombo ngeshi milombo mema kulobjalo miyo mema kuhanyilana kabitine ubwelana kujisambira kutwilana ni ba berger bakwao mema kwatukila kabili kumbele kwani mukolo ayaki asali jeune de prière de 2 jours ayeba kutana ngite azonga ile susu na lule na motel binjeo anji mpinga njimumbo binjeo babanga kuyinga shabantu bakwa bafuta twibatana kumujum mema nya me chiyo munanu suite kubwalu bwana ayeko mona babandi kozongisa na musala bato mususu babengana ka bamwelo mona ye siko pona ye bazobenga yete mema kuno kuambira kabeli pasteur deuxième fois kwa tuyanye nende mema ni mwambi njumutu ila njinya kajinji muna babanga tano bantu bakwa mema kabena banga tato ye kungambira to ndawo zambi mumana kundeje bwalu bweba bali bakuvinga shakumujum kaji tendelena bikoda nzambi balumvita yiju nayi mihita bu na yeko yebisanga ye berger Josué Lukamba yebisiye kende bazozongisa na musana moni likambo na yo parce que bitumba na yo zaki makasi mais yeba yango ke bakozongisa na musana wenza kabidi 2 jours mungu amwaje ça les sous 2 jours à chaîne de prière même kujisanga chitumukolela jeune ya okulala ni abenenga zabo bomo nenenga zabo te magamba ba jeune ayebi yango ta ukaka ngote ngaka jisana numuka shaka ngumvolus somba chino mai kubangujinda tini butu chino mai kubangujinda ti jino alabi azaba baboy abandi ko kele na masina yemao ya yema kabali ba jeune te ababandi tongo bamelaka mai te bamelaka nini te badato ko tipo kwa me ya zomo na ngo pasi ndio mema zambi aingambulisha kuteju roji babe yekana mungu mbasha alo nzambe songa ngai bienge na kokaka teme 2 jours oyo nako kisango kaka amen banga kumbaji ngadi sangani mumbo mema musonga telefona wanyi ujile tango asali kaka 2 jours ya chaîne de prière maleke mikakata mamela mai teme tango asili sango ayoki telefone na ye esone anji tayila mu telefona muna bambingira WhatsApp kadichi kuni benga to mema pinjeo ubwela mu messenger anji ubwela messenger muto utu tukapinasha twendana nenda bimpato utunasha umtu mema mwene chinenda dakorto ujunga umbikira utwamani njinga kuna bwana bweba bikona kujidirecteur de projet bwana babuhinga cha kumujimu tango moni telefone sonne atana WhatsApp amoni message siko message wana mondele oyo bayokana kana yete nda bengiye alubina zo traiter kana yo pas directeur pour être azongisa na musa mais mondele bayokana kana yete neno kuje beja kibwalukai kumwambi la zambi wanji bwani fikana bwa kumpinga cha kumujimu mujimu yo chitumwa jukuya kubwanga na shobwa kamusenga kwa muntu kungenzela to ndunto alubilo byani hashi ndikila zambi wa mjuru walu wakangendesha mutachimula kumfikisha ni mwabeo mema uvu trafika ati mema kulegena trafik ni sana mema uweza ni defendre diploma jana maangu weza mjimu muje zambi kutumumpa mjimu yo ampinga cha kumudumu yo na uweza mjimu yo kibalukai mungu mwambileni awikala wa kumpinga ni kusakidile ni kutumbisha kadichana mwaje kumusakidile to lakini nje ngaje kumutumbisha kumpara kwa bank mtumbisha zambi wa prophet Josué kwa leo ya mtabitu zambi wa nyenza kwa ku kita mabati ya Josué alo bibo bose la penga penalo alo bibo alo bibo musala wana bisakiza mbeke soki basokisinga na musala oyo parce que nazo yaba na kisite na kotanda kwa ngate yo muto pesinga na losambo nanga
lokola babengeli ngai nakei na église même na église même bapesi ngai orientation baprière mais soki ngai nazongi même si nanga nazwi mbongo mpo nakomisa yo na mbongo te mais nakokende kotonda yo liboso ya bato natatola makambo yo osaleli ngai lokola bazongisi na mosala yango nde aye koremercie nzambe na esika oyo maloba na ye alobi jusqu'à présent nano aremercie nzambe te nzambi boso akatai moye yadisango napesi bino nyonso mbote mpona mekamo nzambe asale ngai nzambe asali susu minene omata nivo pabenga nzambe ezala yo nakotia mbongo moto akotikala kolongolo te parce que nzambe atie yo wana reçois la faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci et je salue un nouveau parent, Dinis Monsolo, le réalisateur primé, donc un nouveau parent. Bénédiction à vous, place aux alliés, moi, Nabiso, merci à toi. Papa, tu as combien de souka? Numéro de téléphone. Avant d'appeler ce numéro de téléphone, on peut s'emboter pas dans moi nangai. La servante est na Belgique. Bella Lambala, nous avons pas la place aux alliés. Ah, maman Bella. Sœur nangai, la servante est en France. Lito Mobutu, nous avons pas la yo. Comment kasi bana nangai, siko na lobani. Nabi papa Lito. Problème est nous avons pas Mobutu akufa. Lito Mobutu Mardoché Makengo. Moi nangai il est prophète. Hier muto kamba église na ya France, ya même na France. Na mama Zozo, église zande na lupango na ye. Wow. Et Zozo tout seul na France. Nous avons pas mbolo bisco zali, pasteur Daniel Foisse, nous avons pas mbolo yo et plusieurs enfants. Les lois na zone en Belgique na France. Bon, après dans côté États-Unis, Lilia Luanito, nous avons pas mbolo la servante de Dieu, maman nanga na Canada, Marceline Mwamba. Maman Yangwana, nous avons pas mbolo yo. Pépin Poutou, au Canada, nous avons pas yo. Sans oublier mon fils Josué Lokamba Kunzi na Canada, na Montréal. God bless you, my son. Danger, voilà le biso. Grande sœur Nangai Prop, aux États-Unis. Marie-Josée Ifote. Nous avons pas mbolo yaya. Et grande sœur, c'est qu'on a le bani. Bon, ce qui est a solo tour à Sima, n'a pas pu s'appeler Batum Soussou. Il y a un pays Moussous. Il y a un pays Moussous. Voilà. Raphaël, en Australie. God bless you. Na lingi bino mingi sans oublier moi na ngai Angélique as miss Angélique na Australie as miss Asola wana mundele d'accord kalami tazoya nzamba pa mo biso. Merci beaucoup papa, on est arrivé à la fin. Numéro à téléphone pour te clôturer. Numéro na ngai à téléphone ezali plus 243 89 91 055 Yami Balezali plus 243 9 98 17 18 54 les deux numéros au Benginga rejoindre moko voilà chose ngate ou na tourner mission ou na zo prier ou na zo teya voilà tikela message bo somoni message umeli bandelango lisusu et puis na ko répondre to ko solo là. Nzambe a visiter. On est arrivé à la fin, merci beaucoup. Maître Texas, Nazoya, na France. Na action Zakoto, wana ba kulutu, wana ba père. Ah là, yoka voilà témoignage. Tika Nzamba pambola vino, Nazoya. Voilà. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, on était avec le prophète. Je suis Lokamba Kunzi. Voilà, après moi c'est Alain Dele. Au revoir. Caribou Beach, événement du siècle. Restaurant du siècle na se ya mai na bord du fleuve kobanga te okwea na mai te kuna tolia cadre na biso sika ngamu na sa prière d'ouverture tokozala wana moi sika liboke otala mama mai otala mwamba ndakala ndenge zo sauter olia kimia eza kuna donc ba surprise ebele za ouverture ezo salema samedi à partir de 10h ozala zala weekend tenir weekend zala à l'aise et à l'endele félicitations ndeko merci na initiative à boye parce que biso toza boye to ba souffrance ya opona bisika photo kota bisiko to ebike olé o regretter te o sa makamuna nzamba pambola bino to kutana samedi oyo toza lelo oyo samedi oyo et bozanga te 10h ya bozwa place ngam na sa prière après na olia langa nzanda ya kotumba ngana olia nzanda liboki Zambé Azalokumu. Bonne fête pour ceux qui viendront parce que nous allons passer des moments agréables, pétage.
Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termina nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola.